bandeko bazokufa okaba nziti bandeko bazokufa lokola mpese kolapide bino tu ozala politicien bamusicien tout le monde aza na kati ya distraction bibembe na mine kolala awa oketi biso tona est tozala biso te mama bino bakombata o bino nde bosama mama bino bakombata babi bino bozala na guerre babomaka bino na bukavu bino lelo bamaka biso bango baza kuna baprofite na makila ya batangola biso oyo bakufaka na este bango bazolinga bantu bakufa te donc bakufaka ka chaque jour mpo bango bazala couple bandeko na biso ya est baza kosouffrir peuple zaïrois. Pour la première fois ngana kanisa ke bekuni akabe cimetière bato chaque jour balelaka ngana kamwe namoni bango bakosala fête kuna 35 anniversaire ya okeso quartier latin fête monene bana Goma baikobina ngabi nzuka nde biso torataka miziki bango nde basala fête boy babina ngame elitia utai koleka elitia sombeli bato mituka auti bena este wana siko ngai moko tuna motuna na Koffi Olomide na combattant Boké nani a eu véritable combattant pour on a monnaie na terrain sur le terrain et puis Koffi Olomide il ko kende Goma ole bisoto ako kende Goma te mboko nino Kigali mbalo asima batu ba chauffaki nga moto te entre Koffi Olomide na combattant Boké nani aza véritable combattant na mona bato ba yengaka balati banja komba bakole kaka na nzela bakolo bobe bangonde ba combattant o bakolo bana ba musicien bokende ko beta na este bino boko beta wate yu arena bokende ko sala ngokuna na este pa bitumbe ali o mboka ina matanga ngana moni Koffi Olomide alati njakomba na mboko ba iko benga Goma alati njakomba ngana moni belo kwa Mobutu na ko benge pa maresale pamba te kombo na maresala mérité yango pena a mérité yango donc ngana moni Koffi Olomide kuna alati belo kwa maresale Mobutu nga bime papo alati lo kwa maresale boy c'est que ya kene tumba et rappelé nga epoko yo etumbo ya laki etumba saba tumbo ya shabo ya Katanga ndenge pa Mobutu ayako ko kita kuna alati njakomba po Koffi Olomide pe taille pai alati belo kwa alati na ba grenade o ayebe basaki ya michaka chaka wana na biloko ya tondisaka na poche ebimi loko ebe ba grenade na moni ye kuna memi ba kisi njora babakali babi ogome ipoto balie yaourt ba fibi na mesapi balie ba confiture avion ngana yeba kite ke avion pesa la kanjoka nde Rwanda ngo wani yangwana nde Rwanda avion monene ememi bato tala bato ebele bango bakolia ke bena cuisine ya avion obiso ke poto ya Goma pour la première fois ngana kanisa ke bekuni akabe pona minicho Koffi Olomide ande na este et puis ngana découvrir que matanga ite oui bato bakufaka kuna ndeto okaka bato bakufaka pe po bao bakufi na kisasa wana ebele ya bato bakufi na kisasa na ndimite bakufi na Masasi donc ba mort partout mais oya este siko po Koffi azokende est azoke Kigali le 3 obeta na Kigali ngape na silika kitanga lobai Kinyarwanda po nga kiparate mona oki Kinyarwanda pesa nga na mno Koffi pesa nga kanda mais lenga vande tanke bulisi na bime muto na komone ya karamboti omoni teke le musupe pourtant na moni na teni mba mona songi confiant pourtant lobai Kinyarwanda la teki teni te mais surtout na moni na teni na moni bitake Koffi Olomide fimbisi ba poche de cause à ba grenade cause à ba papier te o na faza ba grenade donc que Mbappé Koffi akokanga mona Kagame na otage à partir à concert il faut faire confiance plan na un caché nga na bien monté plan ni na zokende nango to soutenir mwana mboka ya on a dit entre Koffi na combattant Boké nani véritable combattant qui peut faire quelque chose na kacha Kigali pour Koffi ko créer un embouteillage mona Kigali Kagame ene tuna mona Koffi bayambani boye nzoka Koffi donc dernier concert na baki ya yu arena pour mon événement nzoka zekinde Koffi il faut exploser na Kagame ba tout ba comme ba Koffi Olomide le véritable combattant pour ya na terrain talaka ba nef nalu bosko Koffi akufalogola Mamadou Ndala a risqué finae akufalogola ambassadeur ya Italie a risqué finae mais ce qu'on a mis choyo Koffi Olomide na este siko kombal musala bio ya na New York
oh commanda bokaza na poto bafana poto mais papa bat ba rappel na poto ba souffra baza poto n'est pas paradis moni bo prêcher mabe obite que poto awa ba msuba la libanda neige zokwea eza ya koinda obite que na poto ba msuba chemulongo ba c'est la soupe musique moko ekobeta kate musique tina 2085. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Fête ya bonne année oyo ekoleka kitoko awa chez Djonga 2 ba organiser mo bange na événement na cadre ya ko fêter nouvel an to bonne année samedi le 1er janvier 2022 ekoyinda mabe awa na mo bange na événement fara tuna ngai nini bokozwa fara ya solo wenge pusana to vanda na quartier latin fara awa nani aleki nani abetaka makasi nani abinisaka bato Talatina bazali kobengisa bino mokolo ya samedi 1er janvier 2022 awa chez Djonga 2 nganda ntaba oza kolia oza kobina oza kosepela na musique ya kitoko pe événement oyo okovivre ezala nanu te na 20 € ya pamba okoti pe ovivre événement osepeli bonne année na yo joli kitoko a moins te à partir ya 20h ti nde concert wana kosila chez Djonga 2 suka na événement samedi le 1er janvier 2022 kozanga te kolinga te babetelo lisolo awa na nganda ntaba chez Djonga 2 oyo ezwami na 12 rue puis Dixme 94 310 Orly awa na kati ya Paris boya ko vivre événement fara wenge pusana to vanda contre quartier latin nanya ko gagner nanya ko binisa batu bonne année. osalinga bevwani mama nakifo na ngai natinda mbongo mama otongelanga ndako okangelanga bafoto na bavideo nakomi na 3e niveau 4e niveau mama atala ndako les deux même pas étondi maman les deux wana likambo yo tosilika yango wana ndako elingaki esila na yango ndako nde esila kala me foti na ngai te moto akima na mbongo eza makango oyo ngai nalinga mbongo nyonso ngai natinda mpo tongelanga ndako yokangelanga bafoto na voisin okosanga ndako ekomi na 3e niveau mama tokabwani Linda, na biso solution ezali na matrave. Nga na pesa confiance aka na matrave. Na suka na matrave. Bango nde batongeli yo ndako. Bango nde batongeli nga ndako kitoko, bango so kitoko. Bango nde basiliselo ndako nga na moni wana. Bapesa nga ka fongola. Ya solo. Bapesa nga fongola. Tokota na matrave. Bienvenue chez Matrave. Matrave est sa société de construction où ils ont tourné la bino bandako n'a pris assez. Ils sont dans Matrave ceux qui ont tourné le installation ya courant ya ofele. Travailleurs na biso, travailleurs de 24 heures à 24 heures. Matrave ils ont tourné la baïbaza na mbongo, ceux qui pesent ni mbongo. Kaka Matrave a kotongola yo ndako kitoko. Ya nyongo. Na yebisa ki ata oza na ndako eza inachevé Matrave akosirsila yo na pia se Matrave eza place akobunga te toza na
Kinshasa Gombe, avenue province numéro 167. Croisement Colonel Ebeya. Na Lubumbashi, toza na centre-ville, avenue Maniema numéro 18. Référence église Andeyo. Et puis na Likasi, toza na centre-ville, avenue du Golf. Na Kolwezi, toza na boulevard Lumumba, coin Kepush. Toza pe libanda ya mboka. Na Risi, toza na ville ya Astrakhan. Bon, na Afrique d'ici. Mbadi mama monwe. Na Afrique d'ici, toza na Johannesburg. Papa pesa ngana numéro na bino ya matraf. Plus 243. Plus 243. 97. 97. 544. 544. 48. 48. 43. 43. Na matraf. Ata Teresa Vi, biso mo to yaka, to sali etidi ya mabele. Treba to redanse, beto to malikolo. Na matraf. Qualité, rapidité et faible prix. Matraf, miroir de l'architecture mondiale. Bisous bas. Matraf, le miroir de l'architecture mondiale et le numéro 1 de la construction de bâtiments modernes dans le monde. Entre Kofi Olomide na combattant Boké, nani aza véritable combattant. Pour nga na mona awa batu balata sokoto. Lelo na lati peti ekocha moyi ya vere, oyo ka matiti ya nzube, matiti sobe, camouflage, na yelo la combattant. Na mona batu bayenga ka balati banja komba, bakole kaka na nzela bakolo bobe bangunde ba combattant. O bakolo bana ba musicien bokende ko beta na este. Bino boko beta wate yu arena bokende ko sala ngokuna na este, pa bitumbe ali. O mboka ina matanga ngana moni Kofi Olomide alati njakomba na mboko baiko benga Goma alati njakomba ngana moni belo kwa Mobutu na ko benge pa Maresale pamba te kombo na Maresala mérité yango pena a mérité yango donc ngana moni Kofi Olomide kuna alati belo kwa Maresale Mobutu ngana bime papo alati lo kwa Maresale boy c'est que ya kene tumba et rappelé nga epoko yo etumbo yalaki etumba saba etumbo ya shabo ya katanga ndenge pa Mobutu ayaka ko kita kuna alati njakomba po Kofi Olomide pe taille pai alati ebelo ko alati na ba grenade oyo ayebe basaki ya michaka chakawana na biloko ya tondisaka na poche ebimi loko ebe ba grenade na moni ile kuna memi ba kisinjora babakali babi ogome ipoto balie yaourt ba fibi na mesapi balie ba confitire avion ngana yeba kite ke avion pesa la kanjoka nde Rwandere ngo wani yangwana nde Rwandere avion monene ememi bato tala bato ebele bango bakolia ke bena cuisine ya avion o biso ke poto ya Goma pour la première fois ngana kanje ke bekuni ya kabesi metiele bato sake jour balelaka ngana kamwe na moni bango bako sala fête kuna 35 anniversaire ya okeso quartier latin fête monene bana Goma baiko bina ngabi oh nzuka nde biso torataka miziki bango nde basala fête boy babi na ngame Elitia utai koleka Elitia sombeli batomi tuka auti bena este wana siko ngai moko tuna motuna na Kofi Olomide na combattant Boké nani ai véritable combattant po onga mona ina terrain sur le terrain et puis Kofi Olomide iko kende Goma ole biso to ako kende Goma te mboko nino Kigali to ba osaka fête biso a musique ite biso to iko bina te bo Kofi alati njakomba va kota Kigali. Ça peut aussi être une idée de suicide. Peut-être que ça il a vu qui commando les ya la carambote. Moto nyoso tu ana idée na yo ya lingela kamboka pe eko bundela mboka. Malgré pas comme les autres moto mosusu ya lo biero biso to eko sa théâtre. Donc ça ka ba ventile. Ngana monike Kofi ne kendelio akei akobipe ko koma biso rambokuna. Loko abino bo rate Kagame na Kisasa. Peut-être ya ke ko joaebe ko joana maboko. Na kacha Kigali, ça peut aussi être une idée. Yamuna tiana na lobby entre Kofi Olomide na combattant Boké. Nani le véritable combattant. Pour na minicho Kofi Olomide ande na este. Et puis ngana découvrir que matange ite. Oui, bato bakufaka kuna ndenge to kaka bato bakufaka pe. Po bao bakufi na Kisasa wana. Ebele ya bato bakufi na Kisasa. Na ndimite bakufi na Masasi. Donc ba mort partout. Mais oya este ngana monika ebe petit nanga bumba mayasi lobi abengi nga bio papa os gazé fati na tunye pona nini
Oh, libérer nani Willy Bakonga. Gratuité de l'enseignement. Ah, de libérer Bakonga. Na bibo na gazé yé petit nangai. Na sali plus de 12 ans ya ko gazaka bato. Na yiko kemboka te. Na bakisalizu gazma la président de la République ko alelo pona beta 25 ans. Obi ke na lali bo na komi na baboto ba dese ba ko benganga ba biote e pare ya kerere ya kinderere. Basalaki erere. Bridel moya ya bi Francine Meta ozaki zengi. Bridel moya yo imaele numéro ya iwana benga oloba. Topesi bato maele de l'occasion te. Pas comme les autres courageux à bengi depuis les États-Unis. Pas comme les autres Toussaint Mutumusous mannequin. Mais kota sala défilé to yebité. Abimi courageux aya lobi makamuna e. Buzo bana bato ba oloba bana nya. Luka ndenge nini o bloquer direct o tinda maloba te to boyi. Partager en partout débat yalité ezande li solo ya mboka. Toyoka kina est za matanga. Ngana misu na ngami balé na moni kofi azobeta balé gâteau. Na moni baba kisi njoro ba matina avion moya munene. Mabeto malamu. Comme on a bakali pour la première fois matière avion. A Fibi mi s'appelait koftir à poto. Ozomona gâteau bache manteka bache sous koftir et c'est belé. Pour moi j'étais quand même tout fait na du bon. Aliana en koftir était grâce à Kofi Olomide a Fibi mi s'appelle. Allez ya oui abengo dolé. Oh ça dolé. Ngam na comprendre de dolé c'est quoi là? C'est une marque de yaourt, une marque de voilà quoi. Mais il y a bengo dolé. A Fibi mi s'appelle. Maintenant qui se oh Goma Poto. Bonjour Goma, bonjour Poto, bonjour Poto na bango ya ba pesa ngo est babi température pour la première fois. Ngana moniango. Donc bochi na ngai ba cœur bu partager si j'ai aliawa entre Kofi Olomide na combattant boké nani vrai combattant. Na zona ba mituru jezo cha bato ba nga bakanga direct bangwana. Donc bino pe botake bango na mitema to solo la numéro za wana. Ndoko bandako benga tout à l'heure téléphone ezako occupé rappeler les sous tozali wana tokozwayo sans souci toza pona bino Fabrice Mola sa pesa ki téléphone les grands sponsors na nenga bappel donc photo ton inaugurer pe téléphone nango ya mo na cheli bino numéro wana magambo ko finga lelo ato fingi non répondre au lelo lelo na occupé ba tout lelo za bino o amonige to ba zoba le oleki bimisi maele ngana besoin maele na zui papier na feuille pona koma so na zui ka maele na komi ngana buga na rata j'apprends partout même na ba direct bono pa po makambo eleki na est moi j'ai compris que non pas ko beta pe na est pour kisinjo na bakali ba confirmer que c'est que you arena bon yako ganga ka awa yako kosela ka batu makambo siko ko faire so que ne est azoke Kigali les trois obeta na Kigali na pe na silika kitanga loba Kinyarwanda ponga ki parate mona oki Kinyarwanda pesa ngai na mno Kofi pesa ngai kanda mais là na vande tanke police na bi mais muto na komone ya karamboti omoni teke le musupe pourtant na moni na teni mba mona zongi confiant pourtant loba Kinyarwanda la teki tenite mais surtout na moni na teni na moni bitake Kofi Olomide fimbisi ba poche de cause ba grenade cause ba papier te o na faza ba grenade donc Kebape Kofi a mona Kagame na otage à partir à concert. Il faut faire confiance. Plan na caché na bien monté. Plan ni na zo kende nango. To soutenir moi na mboka. Ya on bi entre Kofi na combattant boké nani véritable combattant qui peut faire quelque chose. Qui peut faire quelque chose na kacha Kigali. Pour Kofi ko créer un embouteillage mona Kigali. Kagama ene tiona mona Kofi bayambani boye nzoka Kofi donc dernier concert na baki ya yu arena bo mon événement nzoka zekinde Kofi il faut exploser na Kagame siko bo loba nini Kofi lingaki mboka ngana loba ngofa mon père on ngana depuis Goma bo tagé mon Kofi Olomide depuis est tagé moi Kofi Olomide tagé moi quartier latino musala misise zalwa musala soda ako ça na pe depuis est mamna lo ba mutu komo ne rambo le rambo ya gayeti mobutu yemta ko maréchal papa maréchal donc alati nza komba confirmer parce que ngana soba lo ngana na buzoba na ngana homo bulila vepe goza pe on préparer pe lo moi mystique na kata Kigali on sait jamais on croise les doigts maintenant yum toza oza maele ko le kangai ya ka pesela idée peut-être ngana o délirer dans sa pétage quand à Kapwepwe
Desingoi. Tout le monde va confier le midi, les véritables combattants. Pour y aller sur le terrain, Talaga ba nef nalu. Bosco Kofi akufalogola, akufalogola Mamadou Ndala. A risqué finae, akufalogola ambassadeur ya Italie. A risqué finae, mais ce qu'on a mis choyo. Kofi le midi dans Est. Ce que combat le musala bio ya dans New York. Oh commandant Bokaza na poto va faire mais papa, bat ba rappel na poto ba souffrir bazar. Poto n'est pas paradis. Moni bo prêcher mabe. Ba obite que poto awa ba msuba la libanda. Neige zokwea. Eza koinda. Obite que na poto ba msuba chemulongo ba c'est la soupe. Il est quelle heure là? Bientôt 18h. Ba okabula soupe kalate na poto de kinyanku ba chemulongo. Yozo beta poto ndire et puis na New York. Kuna kutu ba clochard li sous ba se belé na New York. Okobi web c'est le côté ça oh favelas de mucha charade sur mutakoma na New York. Web ça n'a rien. Na New Jersey wana na ngambu ya statue de liberté na kotala na ngambu ya Manhattan. Web sangani. J'étais là-bas, je connais. Hein? Basi sali baké na kati ya Brooklyn et roba ko c'est la soupe. Koto ba drogué baza. Ba ko c'est la tire na ba mo médicament. États-Unis za paradité. Mais oh ya monique maël les belé ou partager maël na yo oyo olobi. La perle blanche olobi nini. Olé au qualifié soka basoba mais mto maël sikoto ko bata maël. Vieux gazé fati. Ngala gazé fati. Bon, ce que ça nini. Oh te vieux babimisi Willy Bakonga. Ah. Toko ma désert boy. Oh Willy Bakonga bimite ezande ba se tromper na liste. Ah bon? Toko na 3h. Oh Willy Bakonga sotaki mira za ya ko évader. Parce que nan ngana tuna Willy Bakonga ba libérer ye to ba libérer té. Parce que yeba on va na ndemo onetio gazé fati na bi. Oh. Ngana on réfléchir. Ce que ça peut dire que ba libérer Willy Bakonga na grâce présidentielle. Mais réponse c'est ça là qui nango. Ngana ko boule na. Ekoza bambongo ndenge bazokende komona président po bandimaka dima po ngana sina liba na makambo ya soko zeli quelque chose pa basango olalimia so zeli quelque chose yebaki noko zela na sisa paragraphe na ngai ola lanzala bango na bakendaki bakendima na bango kadima ngasko na bi donc zela dans ce on a parlé zela na bi soki bakendaki kondimaka dima c'est que il faut zala yango Willy Bakonga bimi Willy Bakonga okati na chakla na tantité okobenga na yo de Willy Bakonga bimi pour abomba l'école fictif on a ce que réponse na zaki na déjà na poche et ce système mondial comment grâce présidentielle ko bimara abo ya Willy Bakonga bakange na sefa na kuchala zo pakata alors so bimisi Willy Bakonga masaro bimana pour masaro ko salarié Masaroka grimace boko bombe pende ngona te gombe na gombe asazuma punition na kapo cheke mbongo betage kolega mona na totorino alega soke seki ba misi Willy Bakonga pona ngape na baki seke masarope gombe na gombe abima na o te vie kutu abimi na tenzo seki liste mouvement ba glisser ka kombo ko glisser osomona mama mais en même temps étant qu'un calé nka na ko pe ko buka na te na ki pe na réponse ya ko pesa. Non, réfléchis. Ce que Willy Bakonga bimi la grâce présidentielle, c'est que Bambongo Baké, Bamoni président Babito Tchanase, ko Panzabi sote na bécole fictif. Pour Bambongo Bandimi Souka Dimandeni. O Tezaki nano, era Koswana, era Bitumba, après Toko Bongisa. Ah bon? Donc c'est que Bambécole fictif, Toyo Bamon Souté. Pour n'a comprendre. Donc Zaki namo vente aux enchères. Ba politique bo sala no kasi biso Muna Binote. Toko Muna Binote. Et ça comme toi farate ne sobe akanti ya bomba ni metoko talaka bo ye wana di mbemba tiki soy po ndeni bondimi ka mbango bo bondimi c'est que président tondimi na soka di mama yo ba mama ko fictif ko lobelango lisusu te président patali ka bo élection fait salam na to lobela be école fictif na to lobela be élection ba on ba kotina G de tout chaka ba on na ka G. Parce que voilà, c'est que il y a une liste de bâtiments qui sont ça. Donc voilà quoi. Si vous avez un nani, bon, cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui la pose le quoi ya nyama, le kola ya nkewa, le kese topengando. Dr Guilain le Bourgeois a zongi sa poso na net na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille.
Et ma peau, mon secret, c'est Guylain le bourgeois. Dieu de la peau. Capador ta Guylain le bourgeois. Yaboye bazui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya canon. Ta ya android. Ta ya kilo wanga. Ozui wapi. Côté Guylain le bourgeois, pouvoir à l'opposition. Pauvre. De vivre parce que pour les enfants, besoin, ils ont des places dans le coin. Pour faire une benda beauté. Olingi bando benda beauté. Oza na poya ba bébé. Oza vraiment taille bien. Tibeleza malunga fuma mwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à Kimpese, Bandouville, Matadi et à Boma. Cabinet cosmétologique Dr Guylain le bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Na telema na toza awa tai. Toza awa tai ya maman Nicole Malonga. Donc Aza partout dans le monde. Oh. Toza awa tai le makamide. Maman Nicole Malonga. Yo telemi wana. Ima hata sula milaite. Ana buwaka na ngati maman Nicole Malonga makambia. Na kuma kelo mkusi. Sa complexe. Una solinga mezi nyoso linga. Solinga ekokayo. Kota papa. Neviso. Yasika Eye. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Oui, pour n'a pas eu ni ya kotala banzembo mpona kointerpele bakonti na biso mpona kointerpele situation oyo eza koleka na goma parce que bandeko na goma baza kokufa bazozala banzala mboka eza na richesse na toza bapauvre moko babiloko wana donc na miniti tozala bango mpena guerre makasi te topolitike bango ndenge concept ezongi ouais ndenge concept ezongi boye moko c'est bien King Martin. Donc sentir que Kofi concert ezongi nango. Oui, concert ezongi bene comme ozonga. Donc nenga ke na Rwanda wana pe confiance ezongi kaka. Nenga ke azokende pona ayeba ba vérité nini oyo ebatama na nsima. Maela ngo yango na toluka, oui. Bakeko découvrir la vérité. Aza lokola éclairer movu ya batami na nsima ya musique mais c'est pas une vérité ni les gens oyo batami na kati ya goma oyo za kimbo na to depuis tina Kigali faut akene yeba la vérité. OK aza ni ça ça frontière ba on ba be mo te kuna mais azo ki ne pas yeba ba vérité ni c'est que a dévoiler amour na ndenge ya musique communauté internationale ba yeba monde entier ba yeba partie musique na to za localité internationale. OK. En tout cas, bah, il a bien. Voilà des contributions à Maï. King Martin. Bon, bonne soirée on à London en tout cas. Ok, King Martin, tu as une bonne note, mais en direct, Kofi Olomide, donc vrai combattant Kofi Olomide la Minicho. Merci beaucoup. Bonne soirée Nayo, te sentir London à suivre.
binomo boyoki ndenge peuple toujours aza ko développer ndenge King Martin Ochikoloba Kofi azo kota bango na kati ayeba vérité peut-être ayo chela biso ngona kacha chant ayo chela biso ngona kacha miyembe aza ko singa ba mission ba sangana po ba chango na miyembe aza ko kende kuna tanke mission pour na ko découvrir donc combattant ba salela ngona musika te yaza musicien azo kota Kigali bozo ngona liso mabete. C'est normal la flatter adversaire. Au parle adversaire ma fout en gouma na genou au lieu au tchai pilipili na miss. Yon no komi na terrain te aujourd'hui pilipili au bokeli batagoma. Tala basi boza bilongi mabe. Mibali ya goma mino chao. Aholo bangote. Vuluko ya bigi bango bato go bigu tu goma ya Kigali. Mibali ya Kigali ta mino ko chao. Mino mibali ya Kigali no. Akolo bangote. A préféré le basi à Kigali bona bota danger. C'est une vérité qui cache une autre vérité. Donc une vérité qui cache une autre vérité. Qui est l'autre vérité? Mibali à Kigali mine chao. Ba mi a bolo bawana. Basi à Kigali vous êtes jolie, vous êtes belle, ba jolo ba joli. Ah ba nenga ba mfwengila, ba joli. Et puis Kofi Olomide a cité. Côté wana ba mfwengila ya ba Rwandais. Bango sambacha biloko bibaka baka sambacha awatoza babimisaka deyam sima cheval sima ngombe mais biso na Congo kuna tokoma komona ngona ba théâtre oh bamvundi bibaka baka po ba petit basala mbuma tala ba théâtre okomona ona chenini siatula bango na sai oh mama zako baka soki nini biloko boloboye bango mamna loba mais ya este babaka raté mbala moko ya Kigali ya Rwanda. Kofi alobaki neka vérité mais akokai koloba na bango te ko mibali ya Kigali minoko niko aboko loba wana po okokota menemi ndenge wana te na ba vérité nyoso olobi ndambu obombi ndambu donc to sepela quand même akumisa basi ya Rwanda mais akumisa mibali ya Rwanda te donc akepe mission aza Rambo pardon ganga filme akesala masolo de tous un esprit à discernement, esprit de compréhension. Toyara robetele maboko te tanto mona akangi Kagame catch. Oh yeyo na mutubolu kaka yeyo Kagame nakangiye wana bomu ande batutu konfiance mutabule obiki alempa ki bango na nsima ba momi nzoka ndawa ya robeta ba marto te wana za mabe bonni mamuninga so sa démarche bo soutenir ye bo pese poids. Donc, Kofi Olomide, je te souhaite un bon voyage. Nakacha Kigali, ozobeta talaka. Micro na si yo zana micro na mo perso na limite au micro na ta danseuse ko simbise mikote. Pour ba ko pesa biloko pa danseuse a parole na micro kuna ko oh non manager mo kasima yo mo lala na micro. De l'air bozo kataka e balé na vedette wana yo déjà micro o simbise ta Cindy. Pona si Cindy na limite au salon mabe. Est-ce que Cindy a coché le micro? Mais mon pas au blague à part, au bout qu'on a un micro. Pour bango pe ba la tête, bango pe ba fungula misu. Donc au bout qu'on a un micro, ça a un micro no maele. Mais biso depuis awa tozo de la life. Pour nga la mona ki na goma batu ba bini. Mais ce mon pas on a compris eta. Ba soda na ba na est ba kendela ki état de siège, vous ba na état de siège hein. Soda o mo kanga ba photo. Congo ici. Soda état de siège. Soda mati podium. Mais les états de siège soda. Ah, bon, les états de siège hein. Yango soda mati podium go. De état de siège tina podium. Soda mati podium. Bien za kombo bi banda na ko soda ko ta bar te mais na état de siège soda ko ti bar na teni. Mais c'est fraction mon gouverneur. Ba ko kai ko ta na teni na concerté. Et logo wana j'ai été choqué mais sur le système de dissuasif hein soda à côté concert na teni soda état de siège au fati pas au fati ko tala ngo pour bu pini hein tu sais pas ça différence hein gouvernement ya état de siège de soda gouverneur au la tenité soda kota na kacha concert avec Iteni Lizanda Mati donc chef de police Mati
faut sentir fanatique à mon pas depuis époque à Bakoukou. Na ba diva. Parce que ma zone on ngenga on a profité. A mon isko profite dans l'état de siège. A siège podium. Yoka discours. Abene okumisa. Makam Kofi asali, bouquet tu asala ngote. Ayawa, beti concert. Côté wanande ba baby saki vraiment. Angelo Kabwiku. Ozo kate soda matina tenir état de siège. A siège podium. Bouquet tu ayana po bouquet tu tangu ba FDL bakota na est. Oyebi ke apesa ata donte. Oh ata don. Ya ba pomme de terre balambela bano ba bota misika na hôpital rien. Bouquet tu. Akima kutumbango ayeko boka ngunda ye mwa lo bango. Soda zo lo bango abi banda makambo banda na Congo mutakati na parti mutai papa rose moustache logola nani logola mandia ya Gare du Nord. Ba mandia Gare du Nord basana rasoir. Yo a danger. Okuma mana Gare du Nord muni mandia na moustache aboy ya mandia. Ndelo ki makambo ba ko le bana ba imagination. Abi moustache na logola ya mandia Gare du Nord. Ya Oliana na zuite ka ya rasoir. Mandia zuite mais ya rasoir azui. Boa makasi. Marie Odile Aloma. Donc Kofi Aya demande un soda c'est l'état de siège de la podium. Oh Kofi kutu mteli boso azui na mbongo na concert akacha mwande. Autikle Kofi a pesi mbongo pona café ba soda. Kofi a pesi ba café pona ba soda ba kende na front. Mais yé moi zo de sou Kigali. Comme ça yeba ba afidèle wana soki ba naloué soki ba groupe soki ba sema soki ba nani soki ba tusevo soki ba sema groupe bande armée ba ebele Kofi akei mo yoka député nini ana bande armée général nini ana bande armée homme d'affaires congolais nini azana bande armée bozale Kofi akoyati mama challenge muna beta kia o lomba loti ayembe lokote Kofi oya oyembela so ba braqueur. Voilà chanson oya na Rambo, les Rambo. Ou ma chanson tant sous chanson moi oya na mo pe bo lance roquette. Non peut pas faire titre Pour ne ko faso kende Kigali wana na retour oya bo ba chanson lance roquette. Akoya pe na chanson mo Obi. Akoya pe na chanson mo bo char de combat. Balo ba mundela lobini. Mundela oyo kaka ma mundela. Azolamba, rôti de porc. Ce qu'on appelle ça, mon porc, bah titre, bah chanson roya nango. A koko songe la biso boye, oki chanson mon cartouche. Cartouche. A koko appelle la chanson mon balle perdue. Vous savez ma chanson? Mais fais la titanite. Oh, bah vivement la titanie. A roya na ba chanson mon po, viens dans ta imagination. A koko songe appelle bomoni pe boye. Sortez des bandes armées. Titre la chanson. Sortez des bandes armées. Tout ça va titre fait va supposition. Pour venir à Kana Zotala. Pour venir à la Nzakumba ngai na bi na limbisi kota lobaki Kinyarwanda. On comprend? Habiter au Rambo. Au Rambo d'Isaïr, on a un projet pour Namboka. Na loba loba na mingite via Kenan Kigali aya awozo ngape bogi ono Bazoka. Titre la chanson. Lance roquette Bazoka. Comme ça vient de mon 24 Madoussou. Donc Mundu qui a 24 Madoussou. Titre à chant. Avec écrit. Mundu Kyoyo 24 Madoussou. Mundu Kyoyo 24 Madoussou. Viens moi boire à Bakri. Viens, voilà tout ba imagination kaka. Na Bossani yo vraiment. Vivian Diakabana. O Bossani ngai. Ayom tolobaki moustache bino ba mandia Gare du Nord. Ah bon? Yango Bossani nga. Mbadi. Nakamwe Candide Kalambaye Dibata to eza banzembu ovia kozonga nango de retour à Kigali oki mundu ke 24 Madoussou ou bien aroya pe na chamo oboy na compte ya lac Tanganyika Cano rapide on na betele bona ba militaire pour na m'inspirer Cano rapide armée ou bien massa c'est calculé babilo monde ngona char de combat ou aroya pe na chanson oboy Libu Mundunda ou Mirage. On soit Rolls dictateur. Na dictateur na ci téléphone na bo bengati. On change pas mais look change arat. Ba tout au moins na ta look na pas Roger
moustache mikolo bato tumbanga ebele bapo